Avançons. Et finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est eux qui crient. Jean. On va mettre en place jusqu'à midi et à partir de 13h. Ici, et puis ceux d'en bas, vraiment. Donc là, au moins, parce que. Oui. Mais vous, vous faites. Jusque tout le non, mais vous, un mois, vous accordez des terrains qui accordent. Vous allez être disponible de personnes avec vous. Ils sont en train de faire fini ça. Ils veulent qu'on arrête ça. C'est terminé. Ils n'ont pas dit qu'on doit refaire. Donc quand il y aura des eaux, elles vont stagner. Et puis une fois que ça se remplit, ça se dégage de l'autre côté. Oui, mais est-ce que ça ne va pas aggraver le... par les pluies sur les dernières. Ah, c'est le riverain qui a été mais c'est toujours c'est eux qui donnent. C'est juste un acte générateur. Je vous donne. Il n'y a pas de préalable. Et parfois, c'est des gens qui se comptent. Il y a des trucs qui sont très rigides. Plusieurs décennies. La misère des gens comme ça. Cette destruction, c'est vraiment un nettoyage. Deux ou trois personnes qui sont là-bas de ça, mais tu vois, on est côté de la côté du premier de là. C'est une négligence. Deux personnes sont très puissants. Sur cette côte, même ici, même dès qu'ils prennent et moi, je me rappelle, moi, dans mon enfance, il n'y avait pas de ça n'existait pas. On passait ici, c'était la brousse, il y avait rien. La première chose qu'il faut faire, c'est dégager la pluie de la route. Si de part et d'autre, on pourrait avoir n'excédé que 15 mètres. C'est des trucs qui vont vite, quand même, encore là-bas. Il y a des meilleurs logements que là où ils sont ici, des trucs précaires. Mais quand on détruit, on les dépasse. Ah ouais, toi. Donne-nous pas tomber la peine. On fonde. Kuishidayo kukuishida munene kwa. Abwelele. Abwelele mwabe utujewo. Le Cadiz, Cadiz m'a dit boire l'eau de bas tomber la moitié au can autorisation ils ont pas le bon de faire moi de boire le bac en début le bac en pain capouille nani autorisation wa vous sur moto quand on est dans son bas moi de auto dikengela no mwanga la chana na masu cons ni mikala no pesa njuu ya no kwesa
ikengela kunumbusha no mwabe mais quand on a tout n'importe quoi tout quand je pas qu'à tout faire tu logo mon empignon mushindo kunumbusha no mwanzo kuno teka mwabo sana ni ba no butula mvula ni no butula bonso binyo image kubanga mwabe mais ni ndo kubanga ni ya petit à petit ni fika toi ni konfondo ko di quoi kakwena umuntu uthi umwemana kwani basangisho nokuba kwenze kwani ukwela nokatsheni ni bobi na badi banu fese autorisation ya kuibaka kibena bobu bena chibau kibobo bantu bakukwata kibobo kabena mwakuni walu mwabe unlufu ki mwabo wa kusombesha bantu to no munu mpilo chijenze bantu bafwa babui. Oui, d'accord. Biso tozali awa. Bino bozali. Awa na sima. Mali oyo ezoya oyo ezolita liboso boye. Ezalaki vraiment moi ekoyaka ya sima. Ebukaka na entrée wana place ma ekitela ekotaka prince. Vraiment kwa ntan balongoli nde ebuki. Mais bato ba ekota plus optique. Donc batimoli mabulu. Fallait bakunda normalement. Bango nde ba ekobebisa susu deuxièmement. Yango mbulu ebetaki ya lundi mardi. Yango créé des deux heures de l'union sur côté. Donc bakundi vraiment kokunda te. Na hôtel bâtiment là qui. Na ndenge bazong sel mabele et kokana vite. Soko pimi na prince so matambo. Au moins là mai likolo bo utaka makasi. Yaka ebele. Ezaka canaliser te. Bato batongi banda kufuna ba canaliser ba mabali te. Yango na zoya ya ebele. Yango na ba ko bandi sabino awa. Normalement ils ont un site moko bokoka vendre pamba boité il fallait pas bongisa nanu ndenge zolo ba ko canaliser ba mayi wana so ndule boya ba ko canaliser bona ba base wa problème mais siko le ba tipi bino boité vous exposer parce que so eti le sous peut être sur ya modèle wana so ba ko kufa ile donc on ne peut pas continuer comme ça mayo ke ekatiti boye na ngamu ekatiti prince ke tina ngamu na matali na carrière on laisse au place ça ba so c'est memi botopoto donc so continue à venir troisième de la République pour le caveau de la makolo parce que ça passe awa toto souffrir côté au ko ne se devant la radio awa depuis Tozalia ça fait déjà au moins 2 ans depuis Nazalia 2 ans mais yo tango yaki na koli na quartier oyo na uti na se na rue Salem mais est-ce que bato bazali toujours rebelle bo Tozalaki bato rebelle parce que awa ezalaki na nzela ya boleka comité ya quartier tovandaki tozako solola mpona babongisa awa place tobwakaki bakalite baya koalifate nzela ezonga lwa aveni ya bato ya likolo boye edwa matete boye esuki baso tokoti boye aveni osuka quelque part veni osukelaodiscute na comité ya quartier po tosala yango bongo na mai na makambo ya nzela eloko tozako bondela mai te ekomaki awa baye balekisela biso tosukaki quelque part ekoyaki problème mpo bato kuna bazwaki te yango bakataki sens wana mais awa ezali fayi basala nzela mpo tobundela bamba bon tolukela ngo mayele ozala mais biso ngai eloko ezobangisa ngai je reste encore ici oui bambula mosusu ye nazobanga vraiment mama oyo aza na nsima alors mais nazobanga ke emema susu surtout likolo ezokuta likolo kuna mai likolo vraiment ekitaka te bakosa te mai vraiment likolo ekitaka te mai oyo ezokoti ezosala dega eza oyo epesali mpenza dega eza oyo eza mai oyo esotali na nzela oyo etayame oyo eza ya mai donc c'est que jour ya mbula wana mai ekomaki baniveau totia mai ezali pena ebele ezokita ekita lokwa rivière parce que Mboula ici, Mboula ici, va 6 heures, mais Mboula il continue toujours Ngana moni photo ça la quartier pour donc photo bino tout parce que eza danger vous allez pas conscient nango eza ko luka to luka bino mabeto content to luka ko protéger bino